kasi soko boni ko bozali te kozalaka na yo moto mibeko te ndenge mpe kosalaka na yo misala te eza na yo mpasi nye soko boni ko bozali te kozalaka na yo moto mibeko te ndenge mpe kosalaka na yo misala te eza na yo mpasi Liboti
moto ezala kobongisaka ndenge ezala kosengana na biso nde vraiment kozala na biso kasi soko bolingo bozali te kozalaka na yo moto mibeko te ndenge mpe kosalaka Likambo nanga, Tata Simo.
ekolo nami pesa na yokolo pambolanga kota likambonanga totasimo osunganga ekolo nami pesa na yokolo pambolanga na makambonanga nyoso nataka kimbangu neliboso esika mayelelanga esuki yayo ebandi wenge ozoni nzambe likambonanga tatasimo osunganga ekolo nami pesa na yokolo pambolanga kota likambonanga tatasimo osunganga ekolo nami pesa na yokolo pambolanga na makambonanga nyoso nataka kimbangu neliboso esika mayelelanga esuki yayo ebandi wete ozoni nzambe likambonanga totasimo esonga ya satana ekolo domoinatela nayo D'accord, kasi revisa. Est-ce que vous allez kubongisa kama ndio pesa nyingi ya senga? Sio kwa tuzala kubongisa kama ndinga izala kusenga na kabisa wewe. Development za kabisa. Kasi sio kwa ni kwa zarite. Kwa sababu kama unayo mtamimbe kote. Ndingi pia kusala kana hiyo sala tena. No.
Sengo naroyo bapeto mena mutima bamba te bango ka bakona nzala iyo nanga imuni me papa simo kubamba ou bien grand chrétien. Ah, je suis chrétien. D'accord. Kasi televisa. Est-ce que vous allez kubongisa kama kama ndio pesa nini ya senga? Sio kwa tuzala kubongisa kama ndinga izala kusenga na kabisa wewe. Ndio problem za kabisa. Kasi sio kwa Oh
unaroyo bapeto mena mutima pamba te bango ka bakumana nzala iyo nangai munima papa simo kubanga ou bien grand chrétien. Ah, je suis chrétien. D'accord. Kasi televisa. Est-ce que vous allez kubongisa kama de peut-être nengi ya senga? Soko tuzala kubongisa kama ndinga izala kusenga na kabiso ya development plan services. Kasi soko boni kubozalite. Kozala ka unayo mtamimbe kote. Ndenge pe kusala kana hivi sala ndenge. Izana yo kasi. Nye. Sengo unaroyo bapeto mena mutima pamba te bango ka bakumana nzala iyo nangai munima papa simo kubanga ou bien grand chrétien. Ah, je suis chrétien. D'accord. Kasi televisa. Est-ce que vous allez kubongisa kama de peut-être nengi ya senga? Soko tuzala kubongisa kama ndinga izala kusenga na kabiso ya development plan services. Kasi soko boni kubozalite. Kozala ka unayo mtamimbe kote. Ndenge pe kusala kana
Tu
sengo naroyo bapeto mena motima bamba te bango ka bakona nzala iyo nanga yimuni me papa simo baba ou bien grand chrétien. Ah, je suis chrétien. D'accord. Kasi televisa. Est-ce que vous allez kubongisa kama kama ndio pesa nini ya senga? Sio kwa tuzala kubongisa kama ndinga izala kusenga na kabisa wewe. Ndio problem za kanisa. Kasi sio kwa ni kwa salite. Kwa sala kama unayo mtambe kote. Ndingi pe kusala kana hivi sala te. Ah. Izana yo pass. Nye. Le 6 avril 2021 kozala wana bato bakoyaka tous les jours kokota kobima nakuta mosika kamba kozangisa biloko te toyokende sikoyo misala elingo banda makasi to bamboli ebandi tuka biloko ya kolia ezanga te tomona fule ya bato balokoya tomwa tokamango tosuki bakamo balobaki ete tolona tobokola kwa makambo yoto ya koya liboso ya minene. Ala
elongo imbanguza bulingo bingi ala bulingi oza bulingo bingi iponanga imbanguza bulingo bingi ala bulingi oza bulingo bingi iponanga imbanguza bulingo bingi ala bulingi oza bulingo bingi iponanga. Sengo naroyo bapeto mena motima bamba te bango ka bakuma nzala iyo nanga yimuni me papa simo bamba ou bien grand chrétien. Ah, je suis chrétien. D'accord. Kasi revisa. Est-ce que vous allez kubongisa kama yo peut-être nini ya senga soko tuzala kubongisa kama ndinga zala kusenga na kabiso ya vraiment kwa kabisa kasi soko boni kubozalite kozala ka unayo mutamibe kote ndenge pe kusala kana yo sala te Kono na bebenio utaotikangai awa ose nazela kayo omokonza bule Kono na bebenio utaotikangai awa ose nazela kayo omokonza bule Kono na bebenio utaotikangai awa ose nazela kayo omokonza bule Bibida esili pona kotanga mabondeli esili pona pasi pona koluka kaka selo biko nazela kayo omokonza bule nazela kayo omokonza bule nazela kayo omokonza bule nazela kayo omokonza bule Bibida esili pona kotanga mabondeli esili pona pasi pona koluka kaka selo biko nazela kayo omokonza bule nazela kayo omokonza bule nazela kayo omokonza bule nazela kayo omokonza bule Kono na bebenio utaotikangai awa ose nazela kayo omokonza bule Kono na bebenio utaotikangai awa ose nazela kayo omokonza bule Kono na bebenio utaotikangai awa ose nazela kayo omokonza bule Bibida esili pona kotanga mabondeli esili pona pasi pona koluka kaka selo biko nazela kayo omokonza bule nazela kayo omokonza bule nazela kayo omokonza bule nazela kayo omokonza bule Bibida esili pona kotanga mabondeli esili pona pasi pona koluka kaka selo
Sengo naroyo bapeto mena motima pamba te bango ka bakumana nzala iyo nangai munima papa simo kupanga ou bien grand chrétien. Ah, je suis chrétien. D'accord. Kasi televisa. Est-ce que vous allez kubongisa kama yo bezerjis nengi ya senga? Soko zala kubongisa ka ndenge zala kusenga na kabiso ya development plan policy. Kasi soko boni ko bazalite. Bazala ka unayo mtamimbe kote. Mokoja
bapeto mena motima pamba te bango ka bakomana nzala eyo na ngai mondimi papa simo kubawa ou bien grand chrétien. Ah, je suis chrétien. D'accord. Kasi televisa. Est-ce que vous allez kubongisa kama kama ndio pesa jinsi nini ya senga? Sio kwa vous allez kubongisa kama ndenge ya bapeto mena motima pamba te bango ka bakomana nzala eyo na ngai mondimi papa simo kubawa ou bien grand chrétien. Ah, je suis chrétien. D'accord. Kasi televisa. Est-ce que vous allez kubongisa kama nini ya senga? Sio kwa vous allez kubongisa kasi sio kwa vous allez
kasi soko boni ko bozalite bozala ka unayo mutamibe kote ndenge pe kosala kana yo sala te ezana
yo kasi. Tome na motima pamba de bango ka bakuma na ngaba eyo na ngai mundi ma papa simo kimbawa ou bien grand chrétien. Ah, je suis chrétien. D'accord. Kasi televisa. Est-ce que vous allez kubongisa kama ndio penza juice nenye ya senga? Soko tozala kubongisa ka ndenga izala kusenga na biso nde vraiment kuzala na biso sene. Kasi soko boningo bozalite. Bozala ka unayo mutamibe kote. Ndenge mpe kosala kana yo misala te. Ozali na posa ya ba message ya ba papa, ozali na posa ya banzembo na biso, ba mateya oyo eko contribuer na kondima na yo kende ko s'abonner massivement na chaîne na bino ya sika AK21 officiel. Wana ezali chaîne ya YouTube et s'abonner pe na AK21 Kimbangu World na Facebook esika nini
tokosalaka partage ya information ya lingomba à travers le monde. Ozali na Beni, ozali na Gemena, ozali na Europe, Asie, Amérique, Océanie, contactez biso na ba numéro na biso, pesa biso ba information, toko balancer yango na ba chaîne na bino oyo tozali koloba AK21 Kimbambo oyo ezali moko ya ba outil ya communication oyo tozali ko travailler. Objectif na biso ezali nini? Objectif na biso ezali tokomisela bino ba information ya lingomba, tokomisela bino ba message ya papa, tokomisela bino ba nzembo oyo ko contribuer na kondima na bino oyo ekotia bino na kati ya unité ndenge bateya ki biso epai ba papa misato. Donc pour s'abonner pour être opesa biso makasi ya musala oyo, pour s'abonner pour être bo encourager biso ya ko continuer ko œuvrer ko sala musala oyo ya promotion ya lingomba, ko sala musala ya promotion to ya ba valeur na biso na Afrique. Lingomba na biso ezali moko ya ba valeur moko primordial na kati ya Afrika. Yango bosunga biso na ko partager ba émission na biso, bosunga biso na ko s'abonner na ba chaîne na biso et puis bosunga pe biso na ko like pe bo commenter na ba publication auto ko salela kabino. Abonnez-vous sur AK21 officiel pour recevoir plus les informations liées aux activités du kimbongisme. Le message de Papa Simon Kimbangu Kiangani, le message des trois envois, le cantique de l'église et les différentes prédications. AK21 officiel.